Capage TV. Capage TV. Dans un studio, nous sommes bien. Somo. Mambo bien, ma belle c'est ozonga. Mara, tokosh. Sokyo ye, chérie ezandeliwa. Elengi, oyanga malale, oyanga subanza kozanga moto motema eli. Nazana babulare, mais nazanga pouvoir akoza motambo motemeli. OK. Nga polémique tenga na mona aigle. Mona aigle chikala mona aigle. Somo. Falidi kape, motema bafana. Motema nana ke jobe. Falidi ka Ngoya kata binomi na ma wodo. Ngoya yore swage, le père de la nation. Willy Bakongeye, ngele photo. Papa Juna Janana, Papa Adaju, Je suis pas toi, tu t'attendrais. Bon. Avec qui je suis pas l'ami. On s'y sautait tant. Ma chérie, tu es jolie, avec un Coran poli, des saucettes en pitié, interdit d'être approché, avec Lyon Belli, mes pépés s'abaloter, ma bébé éternité, interdit d'être approché. Je suis jaloux. Bienvenue dans Capage Télévision, Tendresse Pam, votre présentatrice. Mes salutations à vous. Je tiens à saluer mon caméraman Arsène. Je tiens à saluer, à remercier Dieu par rapport à Pema Pesibiso Potokutana Lelo, Potozala Lelo, Bomonangai, Nandavanda Kunabino Eza, grâce à Nzambe. Voilà, Lelo Nazapenga Moroté. Je suis accompagnée de Petit Fali. Bonjour Petit Fali Boni. Bonjour madame. Yo santé. Et au bon ouais. Par la grâce de Dieu, jamais ramuta biso na banjila tulika kana faveur batu. Ne basunga biso moi un cas, jamais pas donc c'est la batu na pe. Somme. Petit Fali aux studio. Dans un studio, nous sommes bien. Somme. Mambo bien, ma belle c'est ozonga. Ozonga ça ma belle liste. La maison initiative va bien. Tena la mshabuma ma belle liste c'est vraiment. Ozara mongo. Tokosh nazala mongo bokina kondo. Yagande ko somo. Yebsanga no Petit Fali. Yoni no salo ko mamam loko Fali boy ba démarche ko la Fali koloba loko la Fali. Oza pas Petit Fali. Et là on est motivé au commander au komabo. Elo ke motipa ngi pa fale za koyemba na ye kulata na ye kotambola na ye télévision lo mo wana to yoka basi. Mara tokosh. Sokyo ye chérie ezandeliwa. Elengi, oyanga malale, oyanga subanza kozanga moto motema eli. Nazana babulare, mais nazanga pouvoir akoza motambo motemeli. OK. Yebembe ya soso matanga temeso kemuni kona tuna kae pa ba voisin. Ata kona sila valere pa no meli wana ngande kono moko akokipe kolela. Pona fana na yo bambula bia ke opandi fwe me ba souvenir l'équipe beau, nazo souffrir ye. Oh chérie pour yo. Zamberes que ça s'attendait sur l'angelou. Pour kamate nous quitter sengaye palo. Poli fait la salela ye e koya kotula ye. Ndenge chérie nanga salinga. Apiana sorantaba. Ataleli be. Toros. Somo. Merci Petit Fali, merci. Qui sakata qui sim. Kinini? Kidoga. Aigle. Na sepeli ko mon na plateau na ngai bisanga sango nini? Sango eza bien mais courage kaka. Ne kanza mabatela ngai. Courage non yo finga raté et puis qu'il fallait linga ta finga raté linga polémique tenga na mona aigle. Mona aigle chikala mona aigle. So kobi ko finga eza bato ba finga ba. Mona mpuko. Mona mpuko. Te naza mona aigle. Somo. Mona Fali afinga te alinga polémique te alinga respect alinga poli. Nzamo nini wana za obeta na studio titana ngoni. Minama word bato tu ba yebi. Kalatezo bima minama. Et vous savez déjà. Pas trop bête sourire. Bon. Pas trop bon gossier. Pas trop ya kini poisa rotana. Pas trop ya sokinye. Pas trop ya pendo.
Motema Maman Sonia Pembe, c'est toi Bossiro Foué, mon abatouya Papa Satare, Boyaga Tobino Minamae, Minama Wodoyo, Falidi Kape, Motema Bafana, Motema Nana Kedjobe, Falidi Kape. Boyaga Tobino Minamae, Minama Wodoyo, Moya Yere Swage, le père de la nation, Willy Bakongeye, Ngele Photo, Papa Juna Janana, Papa Adaju, oh, Torres. Petit Fali, non pour la minute, so yo mozana yorobo swag. Yo mozana Fali. Oh mikabola ndeni. Bon, nazana yoroswag pour na kafa vers Fali Poupa. Ah bon. Pour na pabite. Le code de fonda Fali Poupa preso photo shunga yo oza la pembe na biso pour ma mbozo sala pour na Fali totika oti na mikolo fala lingi o makasi na papa na bino na Coco Jambo abandoni nga bandakala mais di bosso ça qu'il faut ba wa yo nde basengelo pardon pour za la pembe mais la minute comme petit Fali yaka wana papa donc andimi quoi valider wana papa wana papa eza bato mususu o bato baosala o bino bokanisa ti o ya kosala mutema na ye o bato baokani o bato baoyeba ti eza Dieu bisi Fali te c'est la petit Fali ou be linga te o bokanisa ya linga ngote ya linga kana volo ya za mwana moka botama na malédiction abotama na éducation ya za te lokwa eloko bino bosa Fali bu basunga petit Fali te panete ya linga ka oya ye moko e utapana mutema eza volonté pas toucher abimi swaza na ngela te bino Fali bo obo sunga petit Fali na makasi voilà va bosu puis ali tutu.com. OK, voilà, Tendresse Pambou, je suis accompagnée de Petit Fali, votre musicien Azat rempli de talent. C'est un jeune talentueux. Fali, OK, pour toi 2021. Bon, nzambe kaka OK, merci. Lokwa moko Fali pour baki que nzambe soki asungi na semaine prochaine. L'année prochaine. Semaine prochaine. Année prochaine. Année prochaine. Maman polyglotte la sénégalaise, maman présidente. Polyglotte la sénégalaise. Ayebi wana maman présidente. Elle est petit Fali. Maman na boto banda na ena tangwa passe. Na eshama yoka 3 ans. Eshama yoka 3 ans na ndako afandisa ngai ba Jonathan Wenji polyglotte la sénégalaise na bossa na bonné à mutu. Te babi moto apesa ki 2000 francs na tangwa passe na moto apesa $500. Félicité na moto apesa ki 2000 francs na tangwa passe. Après apesa moto à $500 merci na. Donc petit Fali a reconnaissant. Te nga bossa na batuti ngani na boye ata na ko milliardaire na ko mindeni. Na bossa na batuti. Te po ngalo na komi boye na batu. Lo na yeba lo ba statina ki eza batu. Na négligé pe mutute. Na balo na banjela ato bina o filmer nga na jana ko filmer po eza vina na bandaki. Na boya teke lokala ko pembe na Fali pour pas pembe na wera, pembe na ji, pembe na kofi, pembe na daju. Ke na salon ndo pembe na batute wana mabe. Na zalaka na zalaka. On est bien, on est bien makasi. Cause la reconnaissance na vie eza bien. Te le kinyo so. Reconnaissance c'est fongolo pe ka. Donc on Fali pour panzamba tombola po. Azalaki yomi kitisa et pas kofi. Po Fali bazaki na quartier la terre, mototo yaya, noko azaki respect yango akoma likolo. Mais je na mona musique polémique kofinga. Mais yo récemment au finga qui sope banani mais de toute façon on est allé bisoter. Tete wana ni tout wana finga raté. Tete wana mona bicap la merveille, mona respect, moi biso qui parti. Bete ce soubom soto ka po batu bana na posa oyoka yo. Aigle. Tokot ba bonne. Chérie nanga n'est pas comme les autres. C'est vrai, il n'est pas comme les autres. Yeah! Ses qualités effacent sous mes défauts. Mon cœur est touché, c'est lui qui m'est faux. Avec touché pas tout à pagé. Mon amour est mon ange gardien, mon confident, mon artiste, mon artisan, ma Juliette et mon son Roméo, mon maman, Sunanga, mon maman, Zamba pianga nyoso, shedo lingaka.
solo. Botez-moi tout donner pour te l'angako. Laissez-moi te faire vivre bilingue. C'est mon ton encore la vie. Et pour mon daju. Biloko ane bimiso. Je suis pas toi qui t'attendrai. Bon. Avec qui je suis pas l'ami. On s'y sautait d'adju. Ma chérie, tu es jolie. Avec un Coran poli. Des choses en pitié. Interdit d'être approché. Avec Lyon, tu embellis. Mes pépés, c'est baloté. Ma bébé d'éternité. Interdit d'être approché. Je suis jaloux. Petit Fally, c'est ça la plateau dans la Somme, bon, Petit Fally. Petit Fally, comment la solo est un nom? Comment la ngeza Guillet? Guillet. Petit Fally, mais peu de monde, tout le monde a critiqué Inosbi. Pourquoi Inosbi? Non, il faut que Inosbi. Bon, qui pas mambo battu, non, mambo battu, n'a qui pas ngoti. N'a la mambo Fally. Somme. N'a mambo battu, n'a qui pas kati. Kaki paka kokolo. Somme. Maman polyglotte a yebi. Faire gagner la merveille a yebi. Jusqu'à Moutipa a yebi. Toki paka mambo battu. Somme. Petit Fally, vous avez soutien. Taba comme aux autres. Jusqu'à Moutipa fait gagner la merveille. Mettre B50 baloué à Malo. Aussi binini. Pour B50 longa la coco jambo benga yo aussi. Mettre B50 baloué à Malo. On a papa nangai. Aussi bikisi. Yé partout. Ozoki ma question pour la nini Fally. Oh, qui soit le kinjambe até? Yé yo Fally ozoki ma question. Qui soit le kinjambe ezate. Alongolinga banda bonne na combien ezaki c'était ça courage. Amen. Nzamba linga kabato balukaka bato ba courage. Merci. Na moi na Fally na simbe kisité. Na kote na Daju na simbe kisité. Na moi na beda shu kisité. Baptiste belé ba wera. Esa kisi. Wa muta chance. Ya kisité. Ezama ali kama matila ali kama courage. Merci. Jean Paul. Au moment de musu kisipe eponara. Oso neti ba courage na biso. Ya musu kiselinga ngate. Pona dia na courage, na dia na makambu. Nzambe déjà asunga ngai na komona na badu. Sikoso na simbi kisi. Obebisi mam na oti. Jean Paul. Somo. Lokola kote na Fally pour balinga. Est-ce ça kisi? Il m'a dit très petit courageux azanatana. Est-ce que ça kisi? Coco jambo. Ezaki c'était ezama ba ya makila. Coco jambo ba Fally petit. Oye mo kabake. Bangela nkema ngele tafi. Ole yake nkema. Bokila lokondo mo Fally pour baloba. Ndelaxini. Ole yake nkema. Ndelaxini. Liaka na badu. Na kima ole yake nkema. Jean Paul. At bokila koneza bo. Po okabela ndeko na yo ya lisumuti. Fally pour bako akopesa nga ko fulanga yeza na lisumuti. Nazana Fally pour bazwanga pona kada musique te azwa pona pe na kada mona. OK. Azwa na kada petit courageux, azwa na kada ya petit moko ti bwene pona ngai, petit moko de fonda pona ngai. Ya azwa pona musique te azwa pona mawa. Pona cadre aza courageux, a petit moko ba lukaka. Ozongi sa ye mo pe na tante bazaka courageux. Voilà. Ya linga to ba luka. Somo. Chose luka, c'est bien na yo. Mais chose là amona paki paka kokolo. Merci Aigle Mobutu. Voilà, Petit Fally. Oui que maman nana ke chope mutandima pe na orchestre pona zala. Ya solo. Ko se ke ba ke fala ya bangate enga simate. Wa ye vraiment de mutasibi be ma solo ango ya orchestre. Mais nana ke chope ndimanga bi capital bonwana. Pour mère de mutoma solo. Mère de pas fou la rapport aux zala. Merci maman. Donc yo na minute oza kati ya orchestre Fally. Nazala déjà. Nazala déjà barre pour mon na kenda kaya ya ki wana na mona kiote so za ka taba wa yo bazali za wana na rep puis je kuta benga Petit Fally ya njembo ya bokanga miso ma chérie kiduga na gotalo na za ko semana na komona male ma bazuka Somme sengo mingi ya kozana Petit Fally. Ozana joueur sengo ya kozana bomo ye. O partager on peut pas na ki connexion mona OK sengo mona kati nanga. Bonga sengo na zakana ba sepelaka po na zala courage. Elo na elaka na zala courage. Na senga elo kwa mutute. Na lala ba libanda. Nawo. Pona komba Fally na ala balibana ba mituka batu na sala ifoka kana kutana Fally na yeba na kala komba Fally lelo pona jo ba relation eza komba Fally
Nisa mene muta touché fali mutema pour alinga ngai. Nisa mene muta touché batu mutema pour batu alinga ngai. Yo to pesa kanza me merci kaka asunga ka fali pupa apesa ka courage ya ko créer ka banjembo ya kinaka liboso biso baleki na pour apeto poussa na kapeto comme na place wana. Pour ça qu'ils ont asunga fali pupa. Na fazer agora nanga pena ozwa batu na ozwa courage. Poza como na déjà titalaka. Poda na como na pour lo batu ba za como ya fali pupa. Mais ça mene muta sangisi biso tout na fali na ngai na batu poto janini. Mais ça bazwa ka lokumo bisika zali. Fali po pe azwa courage ka ya oyembaka ya koloka da explication kaka ya kinaka liboso. Biso pe ba fali na tous appelé courage ya ko imitaka. Yo imitateur. Ah voilà, c'était déjà Petit Fally. Je suis accompagnée de Petit Fally, Tendresse Pam, votre présentatrice. Tolinga binomingi, bon continuez à s'abonner. Tant bon s'abonner, ça la biso ba bien, zo mettre biso na ba level na ba niveau au biso tolinga to za non. Petit Fally biso dato mo na suka émission. Li kamni ni wana oyo loba message européen ça. Voilà. Bon, on a chacun ba fay na kaka. Beaucoup ncheka nde bolinga ngai. Beaucoup ncheka nde bolinga na fali pupa. Naza mwana na bino. Boye binga déjà. Ba tena mi présenter boye binga déjà Petit Fally. Petit moko utabone pour na kumba fali pupa. Somo. Ah bon ngapeka na sima oma fali. Te nakomi dia kubonga. Somo. Merci. Pona zaki boete. En tout cas. Ezati akubonga na komi dia kubonga pour ça. Ozobonga donc ozobonga na kumba fali. OK. Na komi déjà kubonga na kumba aigle. OK. Batutu babinga na kumba fali pupa. Paul Lola ko na kujana ba Cynthia Kapash, eza fali pupa. Lola kujana ba Resha Makuta, ba Dadi Lotange, ba Fegani la merveille, ba Mimi Tikeva. Eza kumba fali. Ba Jessica Mutipa, eza kumba aigle. Comprendre? Pour fali pupa za grand. Azap akabola raté. Ya 5 saka. OK. Donc fali pupa papa sangisa mutema munene. 5 saka ya linga teke Petit Fally c'est bobo kate. Bon te ya 5 saka. Aye ba ari na yo, aye ba courage na yo. Pesa message. Mais la pesi message kaka courage to lemba te to saka wana. Bana Poto, bana Bidja, bana Cameroun, Sénégal, Mali, Gabon, partout. Bolandanga pona komba aigle Fally pupa Mobutu. Nzambe pa batela bino na misala na bino. Bino pe bozo courage ya otala rabiso. Abonnez-vous Raisha Makuta, abonnez-vous Cynthia Kapash TV. Yene makambo. Abonnez-vous Raisha Makuta télévision yene makambo. Et abonnez-vous le Petit Fally Instagram. Yenga pe makambo. Zawana tozo sa makambo. Abonnez-vous Fally pupa ye moko aigle. Yende makambo ya makambo ya minene. Toujours l'amour et banagane sengo babisu bakale bakado ba je t'aime tous les temps. Pour être chic et belle, Herbie Sarah Amani vous propose des perruques de qualité. Nos perruques sont fabriquées à la main propre et aux machines. Pour Herbie, contactez-nous sur Instagram, Facebook. Notre email herbie-sarah-amani@gmail.com et sur WhatsApp +1 40 36 063 765. Les secrets de la beauté, Herbie Sarah Amani. LM Corporation, une agence événementielle, vous met en disposition mur d'écran LED, un DJ, maître des cérémonies, créateur d'événements, lumière d'ambiance, sonorisation, photo, vidéo. Pour tout contact, 30 bis, rue Denis Papin. Numéro 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. LM Corporation,
les rêves au service du réel. Notre planète joyau bleu, notre terre à tous, voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve, avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relat, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la 3e semaine, j'ai dit ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a de disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Capage TV. Capage TV.